Tokoluka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka ya pamba bilalelela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bwazali na makoto Banamboka Okasaki baby mosula ndo ikube bakare nongo Yango nde thermomètre Entrez. Bonjour. Un numéro 20, hein? Un numéro 20. Non, Luca Maynard. Maynard? Le numéro 20? Ah, Maynard Azarate? Azarate? Ah, tout le monde a garçon, va vendre le bandan à personne, va voir, mais Maynard Azarate. Bien. Après, c'est une carte, une carte de visite. Nous avons une carte de visite. Nous avons une adresse. Attends. Nous avons une adresse. Nous avons une adresse. Bien, mais il oui, oh, papa. Papa, non? Oh, papa, la latte. Oh, non, il est là. Il y a tout le monde là. Mais là, on a besoin, on a un rendez-vous, tout ça, il faut être écouté, on a un coup ah. Tu connais ça, moi, c'est une histoire. Maman, moi, ça va bien. Tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, non, on est bien. C'est pas là. Quoi, il dit comme vous? Il dit comme tu non, c'est là. Oui, ben non. Ah, tu es ben non, bien. Ah bon? Oui, ben là, papa, tu es. Est-ce que tu es bien né? Attends, tu m'as là, donc tu coopéreras bien, tu vas là. Le monde n'est pas dans les pour nous autres, le monde est toujours humain. Parce que les gens peuvent monter c'est comme ça. Comment l'a dit? Donc, il y a un moyen de faire. Et qu'est-ce que on monte? Chibuta, banini. Tu vois mon kebo les gars papa. La banini. Les gars papa moi mon kebo. Et les gars babou n'angat. Eh, oui, c'est comment on est? Là comment la gagne c'est? Ça là, et comment on est? Petit système, libératrice. Mais au moment là, est-ce qu'à la côte, il faut qu'on va libérer? C'est intéressant, hein? On a servi quelque chose, hein? Oui, oui. Alors, oui, bien, nous sommes un moi qui peut arrêter. Oui, parce que nous sommes un garçon, un jeune garçon, un marmelingité, hein? Alors, un tel article comme là, ouais, Salibou. Mais papa, parce qu'on encadrer, sécurité. Il y a un expliqué au bien, on comprendre, on a bien. Maman, oh, tante. Maman est si matée, t'as eu la gêne, la gêne. Bien, tante, il dit pas. Il y a mon nez. Il y a beaucoup de papa et puis vraiment. Mais surtout, tout le monde va cailler. Papa, nous tous à la canaille. Le pire, il y a qu'on a bien dans l'ail.
Kina ndio zoe baba kama maina ona te. Ozoma gozaka mwana. Baka mwana. Mutu na nga penza tozalaka na ye. Akonseillera nga bien. Bancadrement moi bien. Boni sa sunu. Qui ça? Comment tu te sens? Merci. Non, mais ils ont de l'eau et bella. Non, tu es boy, donc tu vas dans la bon, tu ne comprends pas. Ah bon? Eh, non, avant qu'on aille à moi, il fallait que je me foute à l'anga, parce que savon l'anga, vous voyez pas, tu es non, mais sur le bas scolaire, n'était. Et on moni, on est venu sur le. Il faut qu'on aille. Nga? Tu pas qu'on me foute à mon boy, mais qu'on a coûté. Non, ma foute, maintenant on est tout quoi? Non, non, l'ulinga tinga ba ko lemba ko lulanga. Est-ce que ko lule suki yange badi? Ya solo. Viens avec solo, d'accord. C'est. Quand je n'ai pas quoi. Non. Princesse. Ah. Type nangande au mona o yo za pokito ko yo za pokito. Apa ko la type ko ya princesse. Ah bon? Et tu ko di madame nango za nini? Et c'est bon. Non. Et dans ma futa nango. Pona nzoto donc ponyoso eza ya mutu mwindu eza ya batapembe eza na mafuta nango siko batia pona protection ya anti soleil. Ah bon? Des mots on dit ba mots ça là ba toi ouais. Bon tout le monde sonné ba poudre. La poudre princesse c'est voilà pour la banane. Tu vas me dessiner moi. La banane ni kolo pezali. Ni kolo zali ba dissolvant de lulinga na manzaka na. Ta manzaka na kana ndizo. Yo na zo yebiso eza ba dissolvant ba mafuta ba pomade. Dissolvant. Ah bon? Dissolvant. Princesse PK. Princesse K. Ah donc eza gamme mobimba. Gamme mobimba. Donc siko yo mutu na mutu siko na pona yo oyo kubonga na pona yo pour continuer nango. Ngalo ba na dissolvant. Ngalo na dissolvant. Bon savon. Na savon pe. Ah. Princesse K. Ah bon? Bon, le cause est gentil, na moni, on peut se partir d'ambou, na tika ndambu pe. Comme ça il faut me caquer. Na meka. To commander mo nga. Mais non banana la vernis. Pour la manzana na pe ko makaya boule. Ça va mo ko banana vernis. Bon, quand il peut-être pas la stipende oyi en tout cas pour moi na zaka moi on est ko libérer. Na zaka moi la moi singa moko et en plus ndengo yo ko libérer pe na boye bien. Oui papa sera compte na ndako bilo so boye tout droit. Tout droit point. To peut être comme vieux shérif. Chérie, maman langaye. Papa se raconte nanda kuboye tout. Mon amtazi position na est quoi azili partie libératrice mais on peut ça bien. Normal yo za mona na yada chérie, c'est pas nanga. Bien. Moi cela bien. Déjà comment moi ta mariée. C'est pas nanga. Bien. Bonjour. Bien. Bonjour. Bonjour. Oh, ya nanga ya massage. Ah. Yann. Nabi, oh camarade Nao. Mana nak naik apa tu? Ada bien. Bien sûr. Mana lagi? Benda. Cuba ya tahu. Donc, tu peux le faire. Je peux le très bien. Mais, mana ngana dengan intermediaire. Nani intermediaire pour nani ngusong ngamu kali semua sini saya itu ngamu ko. Yo siko tigila nga pas déplacer. Ko ngamu na tahu rena ningna. Nda. Papa, ok, loin. Nani lagi intermediaire kita nak di. Voilà mon papa. Papa ndak tinggi eh? Hein? How's la papa? How's la papa? Ah, mais bon, si vous papa ya oye bagengana eh. Voilà maman. Maman te? Agana como mama. Maman na yo, maman na nga. C'est-à-dire que c'est la claire comme il na ba blague trop. Oui, c'est ngani. Pas dans kamba sérieux. Obangi moi ça papa obangi ngana. Maman te? Maman. Ekasi. Mais yé olobi ke azam ta papa zozi la papa za moi ça papa. Mon frère. Donc quand tu es katani ndeni. Eh, il fait ça ici, comment il a stuka. Ça y bien. Tu vas na konga na accélérer je tu vas na. C'est moi ça papa. Ça papa? Eh. Obangi noté hein. Auto ya awa tu apese ko kana dress ndo lukibo. Kani ya luka kiwana. Bon. Nabia. Ayi chance. Yo zozi la papa? Non zele. Ndenge nini busala na yetu? Bon expliquer te. Expliquer te. Yo moko lobanga na ba intermédiaire te. Oh. Na ya pour la papa na bino. Donc il explique nga na maman na bino. So la bi bon ko comprendre te. Yo za mtu makasi eh? Hein? E bandika mara moko yo za maman na biso? Osengi nani?
Et bon, on a besoin de 5 minutes. Mais oui, clarté, il y a des problèmes. Bandé langue, il y a des gens qui ont été oh. Mais où est maman et banane? Il y a bien non, ceux qui m'ont pas fait maman t'es. Non, yo comment t'es? Donc, tu vas le côté de la candé, vous n'avez pas la copie, tu adresses aux arabes et tu y a aux hommes ma bisou. Maman Béli, tu évité maman. Ah, il y a ma Cécilie, maman Béli. Neni na wana. Neni. On va expliquer. Neni na wana. Yo na ngala ba Eh, mais tu as l'aise, nena ndo mobile nanga. Tu nena ndo mobile. Eh, tu as l'aise que comme ni non. Mais vous avez un mouquet, tu vous avez un manini, les n'a besoin de ça. Ah non, yo ni maman za kama nene. Ndio ndibike wana mama. Ya mkia koza yake. Sanga l'aise, pour maman boso maina ya ko zala wate. Ko bimana ndako ngana tikali Mais na éviter so comprendre nga. Oye na ndako ya. Na ko comprendre yo ti. Le papa alingi yo. Mais we na ndako ba okutike papa ngazana bana mikolo baleki yo kutu. Mais gomba mukila na yo zonga na yo. Na zonga wapi? Mais kienda kwa nini? Eh, ni comme ni non tanga lesi. Wewe ko pande sa ndako ka leki na kwa. Et puis kolanga ba ngala bana ko ndima. Kenda ko ya yote. Oh. Pas de boucan comme ça pour voir. Bonjour. Bonjour papa. Ça va? Ouais, ça va. Ça va. Ça va très bien. Tu me revenez Nico. Ben non, il vraiment ne famille non vite ma solo kutu. Mais c'est un gars gentil vraiment. Pour solo les bien mais lui ou mais niveau. Pour une qui dit non mais après. Eh mon mignon, c'est ba couvre fait moi. Mais oh, ça n'a pas dit ko ma nanga la lingi boyoke. Ce qui bango ko longa nda ko na so ni wa. Eh, boni boyeko. Non, ça va papa. Eh, yani non. C'est là. Eh, na bana na HP, neti yo no mo za jeune, ngapi na jeune. Nako tala. Il faut pas na corriger yo. Oko ngali kino. En tant que leki na biso suka. Leki na suka to tala kana. Je passe ici. Mais non, mon autre tient pas dit que lui comme ni non. Eh. Elle devait attendre yo. Elle devait attendre na attendre. Il y a yemba le monde à maman na bino. Ça suffit. Na corriger ndako. Amène-moi un verre ici. Ça va? Tu peux qu'il n'a. Tu peux te zéri de lui. Tu as un escalade. C'est un charbon, il faut charbon à pour ça. Pourquoi ça va? Bon, écoutez-moi. Vous m'avez mademoiselle. Moi, c'est la première. Vous avez là? Donc, moi, c'est la première. Expliquez-moi. Vous préférez respect. La maman a dit non. Ça va? Attends pour nous m'inquiéter. Oui, papa, ça dit que tu oublies un peu que maman Mabélé est encore là. On est en train d'arranger. Maman Mabélé, elle doit réfléchir trop. Elle réfléchit trop. Hein? Avant de partir à lui. Moi, j'ai choisi, c'est elle. Ça dit que tu as préféré une fois les lames. Bon, je n'ai pas besoin. On a la lambe. On a fait ce bloc. Pourquoi on a fait la lambe? En tout cas, papa, moi je trouve que c'est chouette. Écoute, pas trop de raisonnements ici. Ça va? Ça va. Non, c'est chouette, papa. En tout cas, ça va. Elle est formidable. Vous avez un choix. Yeah. Mais est-ce que mon nez non? Yakanan. C'est chouette, Yakanan. Banana yipi wana. Na mona te cuisine na ngote tika ta baloba kama maolamba ona kote ta na cuisine te. Yo tena ipsaki yo koyana lolo. Ko zela mki la préparer bana ngo ni bana ya mikolo. Hein? Avant où il y a fana ipsa bana ke la jeune fille mo ba za wela nda. Oyo kote le bango tika ngati ko. Non, c'est-à-dire na préparer bango. Mon de wazati. Pour accueillir bien mon moi si andimi facilement mais au bas il y a moi réticence. Parce qu'elle dit préparer elle va surprise pas naé. Hein? C'est comme ça. Vous préparez quoi? Ça va, mais il fallait... Ah, là, là, non, donc, il faut que vous quittez bien, vous allez au Kalelenga, ouais. Oh, la lignante. C'est quoi? Non, on a ta cassée. Non, on a chambre. Bon, viens, je vais te montrer. On est en actif. Les gars, il va te dire, tu vas regarder. T'es, mais qui était là aussi? Il faut comment? Parce que comme ça part toujours, ça doit partir. Hein? Quand tu dis partir, la bonne bosse avec eux, ouais. Regarde ton bagarre, ouais. Ah, Bluebell. Et combien vous avez une sous? Bah, changer emballage, oh, c'est ça. Bon, on va faire finalement. T'es, on a une société. Ah, au sol, yango. La semaine, il y a un emballage à Mickey, mais à Boyne, la Monica. Il y a qui t'ont au moyen, hein? En tout cas, si tu n'as pas provision, en tout cas, Bluebell n'est pas raté, hein? Et Zanga Kate. Mais on dit que nous sommes allés à Calaboya, mais tu es allé à Mikana.
Nous sommes battus comme ça, nous avons comme sur le monde, des savons, des soins, nini. Ah, mais comment est ça? Eh, comment? Faut. Mais quand il a bien. Il a bien. Oui, formé le super. Alors, tu as belé la map. Bon, mais quand on a salué la match, on a salué. Oui, comment on dit? Ça va, hein? Où tu es non? Il a fait on était amis. Comme ça, il lobby. Il a ça l'année. Tu es un peu répété. On a quand même bien. Et moi, il a tout la caille à pas. Le donner à Bouga à pas. Allez, on me connaît ça. Donc, Mais il n'y a pas de message dans la moitié. Moi, je n'ai pas dit ce qu'on a dit. oh, dis calme. Nabi, bah, tourne au salon, tu ne comprends rien. Vous faites quelque chose, tu n'as rien, bah, tourne au salon, donc, au moins, ça ne te dit rien, ça ne te dit rien. Mais c'est maman. Nani maman? Nani maman? Bon, on va le faire avant de Maman, il y a ça. Bon, yo, maman nanga? Et c'est un vrai salon basique. Maladi. Maladi au monde. T'as raison sur Tala. N'a pas de gêne au monde en gamme. Lobana yo, kali maman nanga te, na sina lobana yo. Eh, on savait moi en gâté. Ouais, linga. Et yo, on te serve à bosso. Et bon, on ne sait pas. Bon, aujourd'hui, Comme ça, on a commencé à maman noire. vous avez maman nanga. Oh, les gens qui ont été dans le commandé. Au Longwa. Il y a pas pour la main. Nabi no Longwa. Trop tard. Oh, on a dit pour ta brisée. Nanga no servir wa so ba no yo mama nanga. Ngana sina ndimi yo. Est-ce qu'on devait lancer non, ça existe sous. Jambon. Attends, ngana dia ba mo. C'est bien, on répéter. Oh, les amis. Donc on a besoin de comprendre ça. Na no tenga bilo ko servir ngate. Ni ma c'est mais maman yo to servir. Mais na bino ka mama nanga te. Mama ba tu za mama na mate. Nada. Wow. Mama ya muke ko bena mama. Yo ka sonte. Eh, on y a comme Michelin on peut dire malade. Ezalenga. Mais yo nda ko to longwa. Yo ndo ko longwa. Utala. Maina ya. Usa shwa. Ko. Bien. Pourquoi y est? Bandako. Papa zai. Pas atteint. Na wazila yi. On était en train de voir notre sécurité, pas congolais. Bah non, on est quand même la carte, André quand même la carte. Bon ndo. Koko ndako ya ndako na bino. Nazali koko na bino oyo aboti mama na bino. Ata mokolo moko te boyo kotalanga na ndako koko. Koko azali oyo oyebi ke koko azali moto nde amekomisi bino boye. Po aboti mama aboti bino. Koko talanga te koko. Ndako na bino prenda boso ya te bani bobota mata mokolo moko te yo kotalanga. Non Coco, tokobi koyana biso kuna bon. Moi parfois attendre des hommes ngengandi ba classe ezalaki na ki bloqué au moins pour temps koya kunza ndeza iko mande. Ata makola yenga kuzo ata oya otala ngai. Ati ye mama itio makambo le kaki. Oya salaki. Na obeta wa. Na obeta wa utaka ngai. Bakana na zango liboso ye bien otea. D'accord. Likambo oya mama na yo nilo na yele ya mwana te na bino dia na muto amekolobisa nga te nina ngofoko oloba na yo likambo na yele ya mama na bino napesaka ye toli ntango na boti akomi mwasi bazobala ye mama kena ndako libala oui mama na bino bakangaki ye lelo na tongo ata na prison makala lelo na yele yango wana. Bonjour, bon appétit. Maman Béli. Oui. Bonne maman. Bon, tu vas. Ya mano. Eh que na lota yo bula. Na loti yo la. Papa, combien on t'es? Na comme te maoya. Eh, pour les gars qui ont fait une avare, comme ça, bon, là, il y a un man qui a fait. Katvan. Oh. Maman. Bien. Kulela yawa. Nani akulambela biso? Nani akulambela biso?
Papa oyana izanda kuna hiyo oye okay izanda kuna hiyo awa tuzana mama msuste na ndo mama msuste eso mo bien eso Lo kana kiti. Ah bon? C'est une débarrassée là que de Wednesday. Mais non, hein? Je me mets de l'effectif. Mo ba yana kula nyingi wana? Wala mikelenga no ke. Ça va? Oui, ça va un peu, ça va. Est-ce qu'on peut on a deux expliquer au terre? Yo peut mambo de thé. Oto mambo de thé. Maman. Dumuni mama belete? Obuze mbote thé non, dole kana yo. Est-ce qu'on tika basana boya oza susu. Koko. Yo bala. Wala mwachina yo. Nani? Koko pone ko paulanga kama. Yo yelingawa. Ko paulanga kama. Yo yelingawa. Mwasino yo kina boy faine kinga na mwasino yo lula ngana ndako yo. Ko taka ngate kana ke lula yo. Yo lula ngana ndako. Ko mwasa ngai. Mbona kenu? Yo mbongo yo. Nakenu wa. Yo ngo ngo so. Kile ko tilengana tu na bulbari yo. Ko esa koko lo ngana na mwasino te. Ngana tu na ngasikwa to ba. Na mwasino te. Na mwasino te. Mama no ngana mama. Ko tanga mtu taka ngamtema. Obo poni na mbala una kenu wa. So kanso papa ko kana uza yoko. Mbona kenu? Na ko tuta yo mo. Ndimo to timfundo regrete. Na ngate no tentu. Uko tofuya. Yo na ndoko ko pe mate. Ndo mukolo ndoko no pesa lwa. Soko sala bapaya na yo verande sala ni pola bapaya. Mema bapaya no. Kile na wala Ayi awa akuti kama kitu to ba bikolo. Papa za bana bikolo kwa. Una kile na ya okelete vanda bito. Na la bikelo bapaya na verande na sala lwa. Bapaya na veranda. Yo ko ntanga tabia usina ngapo ani. Kolo ba. Kama mtu anafanya na watu na kwa imebanda. Kwa na veranda. Ayana kama kifunda lokola dibonge ba pushi. Obi bana tike pana bisu. Kombe oti. Eza ngo mechi. Yo bilo ndi. Ikamuni no. Sasa mbona ke wewe tatili patipa. Miyo kolo ndako ye. Tuzo ndako peso rapori ndako. Na wala ina nani. Para za hizo yeye. Mbona ke wewe? Tela. Saknanga. Makamsifu kela na misi. Sifu ba discussion ba leo misi tani. Na kutengeneza na Voilà. Mama. Oye baka. Papa kweli. Abala ka mwasi. Ibale nalo kufike. Asali divorce na miso l'état te. Ozobakelanga. Tikanga na. Omoni ngana yake na kutenga masina ndako. Dana retwa kwa baba. Dana retwa kwa baba. Olinga benga na koko langa. Moni ngana zanga koko. Mama nazolo ba mabena yote. Nazopesa bino ne toli babala ka ndenga. Opesa ngati olite na yo. Oye mbala moko okoti na ndawa bato. Azana mwasi na ye azana bana na ye. Ebo msa dotindaki. Uzomona baza bana na ye. Babala ka boyite. Bali wapele bana boyina makasi te. Oye yo moko okoti na ndako. Kuvanda na yo. Aza mwasi moko ye moko ayaka kandengi wana. Wani za shamba. Alula papa na ndela na boulevard soki pe zai ko taka sabu so wapi na deluvo lula papa ye moko ndenge wana yaka kokota wa kama kifunda Na nini kona ndani? Sia. Na ngati na zesa bino na ndako. Mangojo ye. Sasa kimi nazolemba makelele mingi. Pele na restaurant ko papa, hein? Pele na restaurant. Kweli Nini? Tuki na mbele mtu kwa shamba. Wewe ndio kuna zoko hona sema mmejeleka. Wewe na mbele za kima mabuti maina. Wewe na masingi wewe. na hivi shoke mwaso akoma mukila suka papa le kibwazana ye papa zonga bwaza mukila penza mukila mengai na kututa yawa penza neti jiboki obasaka ya ntuka tika kama c'est papa. mais azor envoûté biso na ndako kwa moi papa qui pense biso te au mona oui ndemo franc congolais na ngo bien ndenge basali dia en tout cas na sepel nango ndemo franc congolais en tout cas jibe piano bonjour Ndemo le kaki ati okomi kuna moni ngati. Loka mali pour la papa. Ata limera kama tio ile kile. Turbo, soye zana mali. Tuko ulibini tuko kuna restaurant. Nalambiti no mandeni makilele bapaya. Usala veranda na kwa mino. Wewe bapaya. Ni bapaya yote kwa yaona la msona na komo lemba mama. Parce que simona maleni. kwa panyo ke bona sima. Ya biloko na yake na ulama. Papa.
Papa, morning ate. Sana Logan. Bomba una. Non, voilà, bah, vous suivez, bah, yakana na mbongo wana pesa mbongo wana to oyo takuna na mbongo wewe yo na pesa yo mbongo wewe yo eza mbongo wendeza yo te boni bo papa mais on va Qu'est-ce qui se passe? papa na dit Donc on ne peut plus de calme dans cette maison. no maman ndeka ina biloko mbongo wana ba jelango taper nous aider même demain te mbongo na yo kasi yeza yo mai nango Mais provisoire que vous avez là, c'est pas un problème, non? Hein? c'est ça que je dis oui mbongo wana na simbango osimba wewe yo uti na poche no uti na poche no C'est fini, c'est fini. Papa, omoni ngaka wapi? Ah. Bon. Papa, oyebaki oboti bana, okolisi bana, yo na mwasi na yo lebale kufi nano te. Yebisama makambo yeli. makambo Ici. Ils pesa na tori siko iba kiteke kopesa mwana tori opesa ndenga tori mwana pia kitori. ibana ni kufati Hein? Non, yeli parce que mwana afandi ko pesa tori te nde siko zo pesa na tori. Mais nga nasalaka boye te liboso bana na Na lobi boye oye kopesa nga tori. Il faut pesa mwana yo tori. mwasi na yo bakangaki ye na tongo bakina na prison makala na bondele bango ndenge nyonso balingi te eza na makala Donc yango no yelinga mikanda oyo. na Donc mokanda yango na wana pesa. na mokanda wana komi ya Si c'est pour ça, ça ne sert à rien. iya ko na bimisala makala mama na suri te yembe sambisa kuna na makala tosaka ngaye koko na yo Calme-toi, calme-toi. Ce que je prends dans ma prison, ça ne sert à rien. Oui, là, Mukandao. Comment tu Mukandao qui est là? nasengi pardon na mabe nyonso ye asalaki Oh, c'est trop. Pardon, l'équipe trop, ça fait combien de fois ça on a parlé? na quand même azaka mwasi na yo bongo Maman est bas en Angaï. Il faut corriger. eza pe bapase Ok. makambo mosusu eza wana ngai nakoyebisa yo te Ma ramené les arbres sur la carte. Oh, il y a boulot, il y a 50. masasi longola ngombe waniza kotia na congélateur Je suis là, compte mon longue. ya molonga na ngai ekipe na pe acheter eza vient de fraîche otia na congélateur ah mama awa ndoni Massassi. papa Viens. quelle nouvelle Tu sais, quoi bientôt tu auras un jeune frère. Hein? Ta maman est grosse. mama papa nake na ngai C'est là dans le papa, c'est ça le soraté, ok, pas. Voilà. Wana sugari ngolo Très bari. bien. ndere yake ndege yake na Donc, talo yib sangate point. Ça, c'est vous yib sangate. aza mwasi na yo Dans ça, on va faire la seconde. aza na makala so na yebe ndo fana tana kichwa na tena Mais, so yib sangate kambaze, mais voilà, makala msusu wana. papa aza mwana na ngai soko azali na zemi ngai nayaka bombala moko papa aza na zemi eza sekre na bino mibali na tedi ya bimaki na ndako azaki na mokumba bato poko bazandaki na nsima bazokama mokumba oyo nini mikolo ndima charge yango yo docteur ongolo botina makala C'est pas comme ça y est. mais naye koyebisa Massas, papa comment tu trouves ça? Comment ta maman? papa moi jusqu'à présent nazo comprendre position na yo te eza ndenge nini malgré bamakambo mama to asali betisu mama asali bosiko ozolanda mama asi na kasho okino mpenza na kasho mpo na moleki mama papa Donc tu as pas besoin d'un frère. maina eza position na so yo c'est-à-dire que votre position maintenant nazo comprendre te oza na position nini bana na ye moko bazoboya baso balandaka ye na nsima bazoboya bongo ifo kotala mpe mokumba ngo ya sanza boni bon est ce que ya yo te o ndenge tozoyeba position nango te Mais attends, moi ça. parce que ngai jamais olobelaka ngaki ye azalaki na mokumba ndenge abimaki awa mais mama nalobelaki bino awa azali
azali mwasi na ye ende esali bato nini pandaka matata mosusu wana soni te oza na courage pene ya koya na mokanda mpe o aza na zemi oza na soni te papa ya solo mais bozokota bango poani epuis atuka kodina ozokamusanga mais c'est ma femme après tout marde babétise nyonso tu mwasi wana azosala ti ozolo bakanga ke oza koloba ke mokumba wana ezobenga mpe mwana mpona kolobeka kozwa leki ya solo toujours avec les enfants on dirait naboyi te et alors naboyi te zemi yango me oyebaka mpe bariske nini eza na zemi wana yo qui fait risque kozosala zemi naki mpe riske te mwana ya suka lokola esengo kozongela zemi abota ce n'est pas ton problème yango mutu alandaki mosana na nsima azoboya yango mwana na azoboya yango kaka nga nde na yo ndimango mai nanga na tokoyokana te yango makambo azoloba bamessage désirable yango baekari ya kobota kasi baekari ya kobota makambo bazoloba yango baconseil bazopesa akobota me mwana kobe mwana koli mingi nambula nini azozongela zemi ngai nanga na kei na bana mikeye kende kaka tika kolobatoba vokende bilango bato mosusu mpe makomana mwana moke ololuka ata mobali na yo epa bosokia libala na yo bana yo moko te koko zwa papa bokende po papa donc sikoyo foto kende kuna azali makala kaka ozokende mpe kaka garde ça pour moi toke ozokamusanga nini likambo ti nakobitambola bilekaleka tiolokota mpe oyo moke oyo soko lokoti na boulevard nini na butu batelemaka na boulevard oya kotia na ndako lobi nazwi mwasi papa akeye mawa mingi esengo landa ye okoti landa ye rapide kende kaka ona ndi poni kobondela ye alifanda kuna mazazi oyoki te alobina na sisi kokotela baboma arsina babi nobi yekota bakomini ayeka ndi wana mokifunda ni wana bongo ata na eloko masi kaka ndambo eloko wana bino papa alokoti mpe na boulevard ye eza na boulevard kota kitambo mwana moso macourage alobina na koti koetelo na koti kazokendeka kokota kaka ndenge donc azalaka ne prete soki babengi ye place eza vide ampe soda na ye na kati brosse tokasani mwasi kitoko bade ndenge ni mitelengano boyeko mama kokende yo oyo bana bazoba indépendance na ndako te somo vraiment kokende moye te nzela ekaka ekide onasala biloko wana koke te nakende wapi nakangi te bo nakangi yo nayebi te esengo te mongana koma okende te umete bon nayebi nanu te ça dépend ndenge nakokutaka ndenge nakolobisa biloko yango donc ti bakongo kotoa ye mpe lisusu mokona oyo biso ozalaki na kwiki umela naoumela na nga te peut-être tokotale mosusu 3-6 jours ndenge kaka nakolobisa biloko ça va po masasi yebaka soko omona ye mbongo wana obombelinga 30 na ngai mpona kobana ta wana pimene kasi nabakilaki lotika nga o nasengi permission na papa kasi landanga te na beach bonga nake nanga botika malamu ok mami atomoma chere ndemba makambo na yo wana wapi lisusu ye moko yebi oyo abana no ya zala calme yo mpe ose papa nga nalingaki trop nalinga mama beli trop nde aresonaka trop bien ko donc aza so bosola nde ozosentir ke non vraiment azokalme bamauvais esprit aza mokolo sa façon de parler même si on a posé problème so azoloba osentir ke oui aza par rapport à mondele nakolia ça tu ne veux pas dire ça oui André bonjour ça va ndenge nini kabo yo tuna ndenge ni somo ba tuna ndako mpela boni zefe azana ye bien bayisenga bamonaki na nzela kotika mazantomo metala
akataka koyo pe Comme jeune garçon, ça doit l'endaouiller. Pourquoi ça question? C'est facile à coller. Azokola. Boni goya. Non, on sana oya retanga mama na ya lo baki na ngana ya. Tangu dabima. Na zira yo. Transport ndem te nyoko ninga omoni. Ya wana na to ya mo. C'est comment on don. Maître. Bon. Mais toi moi, il y a un problème à régler. Bien sûr, on est ça. Il y a un problème à régler. Et c'est urgent. Alors, on a une attaque à Ndakoyo. Nous avons rapidement. Nous avons besoin. Surtout de ce problème. On a besoin de ce problème est urgent, vraiment urgent. Vous dites que c'est un problème en tout. Kasi usobani pe osala. Otekela sunda une. Musala pe osobani. Oui, mais nous sommes écoutez que dans la salaire pour faire dans bien la c'est un problème non. On les a salaire. Nous il y a dans ça on a aussi ça problème là. Mais problème pesant c'est le problème en ozana ngo. Ngapa na fin du mois na relais à musique. Il y a $1,500 na ko pe sombo wana. Nous nous sommes na tanda mna. Pourquoi tu as sous congélateur? Tu es congélateur au maximum. Ça fait là combien? Ça fait combien de temps au qui aux musiques il y a aux Arabes il y a ça combien? Peut-être $100, tout à 15. Ah bah Jenny. Bisognos. $100, $1,500. Il y a le billet congélateur. Ça ne fait même pas $2,000 ou $3,000. Alors le problème c'est a plus que voilà. Na le billet angai na zoe banamete. Qui bisanga na pena likamango nino neno yoza nango oyo yoza kokoka na mbongo wana kakate. C'est ta moi na ba tamon que mon papa ndenge toza siko toza bien tozola la calme pour meza nango te même ndenge mai to futa le société courant to futa te mais tozali à l'aise pas na biso ta tozuite je l'ai passé il va résoudre mon problème. Mais yoga yozo le ba dit que papa surtout comme ba locataire ça sera encore plus na bana nous ça payer dans sombre le pain soubu rendez ya papa le pain wa muneno ndenge yoza nango ata lelo lobote yo su ndenge na biso te est-ce que vous comprenez ça le pain na yebi bon papa ya na lo bana biso suko papa tikela biso le pain wa ikene mba so ka teka kango lelo mbeto za na bakinga sani kuna bien wana ya saraki ende le pain wana batika ke za pona bon yo longwa ya le oni ya longwa ya nani dina pe ya sabali na ndai lokola sikobo ngala vana loponga poni eza papa na biso problème aussi ça vous êtes capable de ça problème voilà yo côté ke bongo bana na ya c'est un problème très sérieux il faut ça là ça dit que papa ngana boyi ngapona ngana boyi koteka lupango te parce que on risque maintenant ya to tomber sur na échec tant que somba lupango ya moitié que oyo. Eza bien bana yanga ese bo problème ni meyo sana o eleki o mutu penza eleki kilo eleki comment yo ko luka problème o zolu ka munene luka mbongo pa mundi est-ce que vous comprenez que maman a eu azana na makala kuna fabi nani bolingogo ah et puis azana zemi surtout wana ndé province na wana azana zemi akuva na kaza malala la prison na zemi c'est quand même. Donc il y a le pango yo za kolinga koteka le pango fona bolingo mutu azana bolo bozo comprendre pas c'est moi là té pas moi là ni mais va dans bakala mais c'est normal so azana zemi na lokolo na posa mwana zera so ka boti okezwa mwana makalo ina abota na makala oh yeah ou bien le bien biso pe na vérité mbongo oyo mama na bano ayibaka wana. C'est que yom dia ki ngo ça ma rétroviseur là wati kutama kwa sima problème za wana mutu fabi mapo abota mona za bien ya en tout cas soki ka pona mwasu wana lopango wana koteka mate est-ce que vous comprenez là za ngo besoin e koteka mate famille ezali ndio tota sona ni mkolo pango ya te bien ngai mais dans la famille mais moi si nanga après tout non ata mon sino va laisser kufa maman la bilo zo te mon zo pas zo ko tango zo normal te oh hein c'est ta maman après tout non soka yeba bien za mo saliba la bino ngai ndio mkolo pango na iba bo tu pas pas le pango est koteka mate soki pepe oya papa teka makinde eh to tala soka ni mkolo ngo oh
nalobi nini so na ebai buso bakona ngai na ya te Comment vous condimez au bien ici bateau tout na vie na bango bongo siko to baton baboya yo sikolo ba o te kaka kalpa ego sala mate wala nyoso ngungu ego sala mate le problème mango ya mate c'est bien papa te kalopa ko bimisa mama na kasho ozala na choix yo na lo mwana puto lo mwana na linga kotela ngwana yo to le ba likambo ya bien bato ba yo pe ke likambo ya bien pesa mutafandi likambo ya bien. Jamais les Cambodgiens, parce que tu n'as pas de choix. Bon, oui, mais c'est ma maman, celle qui a ma maman qui a maman la base, c'est pour ma maman, celle qui a est-ce que ça bien ma sœur? Oui, on le vit bien. Tant maman d'aller que ça ma camboana, papa peut qui ça aïe ba qui un jour à cause samba ba 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 makambongo. Non, c'est bien mais va au sembe aux pour la famille la biso, tu zo bango ti. Soni ya famille oya ba koko na yo. Eza bisote bimane nongo zangana kende ko yebisa ba koko na yo ke bateko ya bango. Oya ndeko nange ko koteka mate. Tata moi ngana odina. Ben longo na misu. Fungola misu. Na ebi mutu mwa kana hotel de ville. Romo na e. Nani kun? To romo na ta, bigin se kana hotel de ville. To moni pour na papa. Vous savez lettre. Bonjour. Bonjour. Na le binoni. Au moins déjà que si ça déjà ni non. Mais c'est que dire. Non, Kenete, le l'enfant n'a pas hotel des athées. Ah, le pan hotel des athées. Je demande ça, mais c'est que dire Azali. Azalité. Et bongo, Madame Bolingo. Bando, balobino kolonda kunde, Azalité. Yepe moi ça zate. Azala à peine moi ça zate. En fait, Azali directeur financier naï. Directeur financier. Oui. Il y en a. Il y a monsieur Kwedi. Est-ce qu'Azali est ça là? Eh, limbi sanga papa vandao. Merci. Bonne. Ça va. Limbi sanga papa. On a les blancs yote. Et bongo, Madame Bolingo. Abima est moi mouké. À raison à ce côté. À raison à naï. Vraiment, on a besoin naï. Vous avez besoin de tout là naï. Eh, bonne bino mustala maman. Ça va en tout cas. En tout cas, excusez-moi, moni nazoka na ngaka yo. Mais pour la mona boye, na mona ki yote ma polinga ba ki to ya utala. Boye hôtel là. C'est vrai ça. C'est notre ponga na camarade na ye. To bani bana bo mwana to ko to skwa ma kala mo sonyo. Mende nganzo eboto. Et pourtant lorsque ton dogo zana mingi en fait nandai ko zana pas maman Bomengo. Yo na do mo yote. Ah to kola ki biso nyoso te. Wana to na mede to aki Bomengo. Wana yeba ko benga Bomengo misunya. Yeba ko benga ye nani Bolingo bugi. Ngaso nde wa ko benga nga métis to biso misata. Ah bon. Ko nga pela baraki na ngana ngene lubumashi. Ah ozaki na Kinshasa te. C'est bien. Ngona eka tisu kona zana na anga kuna na yaki vacances paya kutala ba parents. Kanisa to mona na kala ye pa kanga mina ngaka ka lobien tuka faut ka to vendre sika moyo na zo vanda wa. En tout cas, ça tout na yibiton na musala vraiment ningi na mona e. A roya sécurité. Azana moi ba course mo boy. Ah. Vraiment. Je tiens. Le mec qui est bandé. Mais là, c'est une beauté, hein. En tout cas, je suis sincère. Mais la vie, c'est mec. Na lobi bongo abimaki mais talaraka naza besoin de moni mikoleleki tant aux aranae na pesa qui est moins bon au Murugoé hein na def qui est $1000 ah les kama $1000 so ya $1000 wa ai bisa ngango na ibyo ai pesa qui na ibyo ah oh pesa qui est $1000 wa pesa qui est $1000 ai bisa kinga yango kuto moni ba kurso na lobi azobimana ye pa soma mo ba biloko pesa na bato ne biso te moi sona zo mona pesa ko tambola na ndingi pa zali donc bazo pesa ekate yango na pele lo suza bimai ah mais vraiment là donc on a justifié mbongo wana na musala vraiment je suis acculé pour ça hein pour na justifier on a ba facture à mois de décembre donc nous ko justifier on te bon nous avons depuis qu'à la talaka bon yo semaine to banana moi ça dans moi sina na mukumbu azana ngoya yo okufutela $1000 wana te c'est mec azana mukumba
Boniko, bono bomba, biso bomba na secrétaire. Yasolo. C'est vrai que le vent, moi, ma camarade comme sérieux. C'est vrai que Azana Mukumba. Azana Mukumba. Nous y bien moto ngolo. Na yo na ngana ni panda oye. Yo mto dana na mwasi. Bon, c'est possible, hein. C'est possible. En tout cas, je n'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance parce que ça, c'est la 3e fois. Bon, ça arrive lorsque je suis en contact avec une femme et arrivera toujours, bah, ma camarade marque que c'est pas intéressant. Oh, c'est vrai, donc vous avez c'est belé. En fait, je n'ai pas de... Non, je suis marié, mais ça arrive, bon, ça m'a toujours arrivé. C'est que Boli, je suis marié. Hein, je suis marié. Il ne faudrait pas oublier qu'il y a toujours des à côté. Mais Azaïmo. Mais c'est moi qui n'ai pas. C'est que Nengi a oumé libre. Na monte ça la boy. Le retour de la Kazan Zemi, moi je trouve que ma camarade est touché parce qu'il faudrait à tout prix les camarades Zemi ce qui est au Kenya bateau. C'est intéressant, surtout au niveau mon salaire. Hein, la monique est bon on a zanango à garder un pour allons à Zemi. Eh, ndana hivi sabolingo penza allons la Zemi. Nandengo alela yo tangu nyosu atanga aka komo no msukutu abota niko benga mbali nae abengi na kombo na. C'est mec que j'insiste en tout cas. Taraka likamo ego we banate. Ce qui veut mais yo kanina bateau surtout au niveau mon salaire. J'ai peur que balongo la ngai. Hein? Et puis je pense... Non, elle est comme au synthétique. Ma femme a vraiment de quoi patron en aïe, sinon j'ai très peur qu'elle n'ait comme ça. Surtout que c'est pour notre intérêt, ces mecs. Tu ne trouves pas? Nous avons notifié rapidement. Mais pas là, on a moyen de faire au tikata. Non, à tikate. C'est ça, en fait. Bon, on a taillé la cauchemar, bon, on a dit à ça tout pour comment est-ce que tu es mort? Je suis dans le vélo, en tout cas. Mais la salle d'Ingayo, on demande. Bon, c'est même que l'on l'aime. J'espère que je vais repasser pour retourner le canal. Si ça dessus, ensuite, on va faire un programme. Je compte sur toi. Hein? Et puis, notre monde en a battu. C'est mec, s'il vous plaît. Non, on peut s'en a banane. Non, mais c'est quoi dire mon yango, ce n'est pas intéressant. Azana répété, il sera bimina, il aura bimina et tongo. Azona ne boutou ce store là. Bon, en tout cas, tout le monde. Je vais repasser pour connaître un peu l'évolution de la situation. Ça va? Au revoir. Au revoir. Produit, c'est bien. On a produit, c'est bien. On peut avoir le produit, on peut avoir le foot, c'est bien. Mais, pour nous, on a zanango, ceux qui n'ont pas eu ça, ils ont un mambo mouké, et des yana yo, non, on peut ça. Zaina mama nwa wakaka, alamba oyo, alamba na maloba, yemu konzongo wa simba kate, kulamba yemu kwa simba kate. Produit on izana kami na tanango oyo kuki, kovande la rango ndengo na lokola feti, izana tanango. Hein? Tout ça mon bon que au petit yana yo parce que yana a beaucoup de choses à faire au petit c'est mais yo ka pona usumu wa produit usumu wa produit sumi bon que c'est wana pesa ngangu na nini nazana una ukanza nazana vraiment recharger comme ça nga za bon pesa comment ni l'on a que yo za textuellement maman ozana mbongo jamais yo ko aider yana yo quelle que soit la gravité du problème, jamais. Il faut aider Yana Yoti. Mais pour nous, on va produire des lignes dans le son. Ma couteau aux ânes, mon dos sommes, mon dos sur le temps, il 3, 4. On va nécessiter quand on mon nez bouilli. Et pas où mon arabo. C'est l'orgueil. Aujourd'hui, Naza va produire Naza sur ménage. Alors, la jugée, papa te regarde pas moi ici.
C'est tout. Pour le bien, il y a matin. Na lobby a teka le pango, c'est toi teka le pango. C'est que tout ça va problème, mais là, il bien ou bien. Maman dans la cachot, il bien ou bien. Na papa teka le pango yo. Mbongo kotika là, so abimisi maman na cachot, mbongo kotika là. Akaboli mutu na mutu azu parti na ye, c'est tout ngana azu parti nanga. So yo kozo ya yote na simbeli yo, c'est tout. Et ma scala là so za ketana idabo, ndé bien. Ndé maman sa bimana na cachot. Jour na tango le baki ke maman ko samba. Oui, na mona gama mais tango na lali. Bakoko balakisi ke non dikamba ko sambo ya mama ke no samba, mama na biso asamba. Non. Mama ko sambo le la sécurité. Non na ko sepla na ngote. Alors mais j'ai préféré que papa te kango ka itili. Akablo mo donc parti na ye. Entrez. C'est ngana. C'est d'aller parti na bête. Ah, yo beli parti mutasa kendana. Bonjour. Bonjour. Vous en avez rappelé? Okay, nana problème on a on a muke. Na bagi na uya. Hein? Oya mena zelu ezoya. Nana lobi na uya. Elanga kuna na uya. La ninga tiao. Ozo mu melo pando zeli senga kuna zeli zeli moyente. Ngape kuna ba problème ezoya ka. Nanzela ti erni. Zemi bimi. Ebimi na mote. Heureusement yogi kutute. Zemi bimi te. Ebimi te. Donc la nyona mo siri si La bimi te. si dans rien. Donc le biku te senga ba douleur moyente. Mama kututia comme linga remarqué. Beta nganga wana mabena bete mabe bute mo mandiko na biloko ya Ça ne surtout que kamba mo pa ba docteur kamba mabanganga kamba mabanganga. Docteur le bon. Docteur c'est $180. Lesa ka treve ko tawa piyo na tawo yo. Ogino bisika chez ba place mto mona non zemi zana no mukebo. Tamo 45 47 vous discuter. Bon 280 belende ngwana. Yo zo sala kopo pona ba 10% no kuno bene. Kopa nino kasi toyo to ke tu. Kopa ninga na sa. Kopa ni. To côté pa bani ba somba le panga biso. Mutongo yana ba 16h. Donc tozela soki aye ngana zimbongo donc demain on résout le problème. En tout cas yo kam sa. Ngana zelo tu bo tika le panga na bino le panga ba somba ngolelo. Ba somba ngolelo. Bon so totali bien ngana za ko deyo ha. Totali bien azo deyo. Oui dengana. OK ni pas. OK ndaka pas Jean qui ndonzi na lo bakaria. OK ndaka pas Zoro na lo bakaria na tala yo. Yo zala ko la zemi moko ya quartier ngana za ko edo na o participer. Ni bilobela sa. Eza zemi ya quartier. Ngama zena na mutimia na ngabi ana boisenga yote. Siko na tika. Mais siko ezali zemi ya quartier za ba tutu. Ya quartier mo bilobende ko moto na kuna mingi olobate. Na biso ka bonga ko mona ngala ndako na bino. Ah mona ngala me na bize na ngako. Na tu mona ngala deuxième tour ko to ko yani la ba mama. Na mingi olobate. Eza ya yo. Hadi sio ka bongo. Wa ko tali ko na fungula mbwa bongo bomona. Na funguli mbwa ba susu bino. Bo Grand frère ndeboye. Hein? Ya wono ese ona mukile lo bateka lo pangu ndebo sente. Oyoki nini? Oyoki nini? Yo bazi na yoki tena tele la porte na yoki maka munyoso ndebo ya moso na zo ba sente. Voilà. Poussa na liboso. Non, poussa na liboso. Non, moni ke ngana baka ke na ndako yo lingaka ngate. Ngana na yo santira. O lingaka ngate leki nanga. S'il y a un problème, oyoki vraiment que ya na un problème. Nazaki na susinde ya le pont pona maman de na yoki nyonso o sente mo la mo do yo tele mo tema papa te ka le pont po lo le lisano wana zemi yoka te faut tali boso na zwaka bonga bo voyager na maman ça ya na ote il faut aider ya na yo lorsque di kambo ko itala kaka mwana mwasa ezaki passage kaka metala mal chance yo nde kuto aider nga kutu na ni ko tala ba famille ko kota te mais si ngata on lingaki na iba ki famille na bango isa famille à désordre ngana ebi fi wana lisano na ebi bien azale kakarinde mais kaka aussi obi famille na bango ko bando bunda obi papa ça mta logique ba ja ko sola bitumane za pona ete mende aider leki sangana le kana ngai bilo ko kenda ka bikota ko yo muto longola déjà aider ngai ngana longola na boy na ngai na boy yo moko bando tumbola na boy ndenga mabete aider ya na aussi un problème toko Fona, bonjour papa. Bonjour, ça va? Oui, ça va. En tout cas, comment ça fait? Ce que l'ambi katang mike ndengon, hein? Vous c'est gangato. Vous pouvez s'arrêter à vous, vous êtes là en cabo. Maman n'a pas si bonjour. FM. Oh. Maman. Non, rien, papa. Vous avez bien. Maman, makale comme bien venu. Il n'a pas de semaine dans une semaine. Makale, moi, tu sens que tu es
Le makali baruki. Ah! Comment on va baloka? Comment dire la bonne? Oh, puis maman. C'est un job le petit. Maman, il va bailler. Kuchama nda kutira Il y a zolo bakanga munene ngana ira makala. To ozoste kangande. Non, papa. Ah bon. Je profite de cette occasion parce que tout ça une réunion. Autour de biso makambo, biso to répondre ndenge sengeleki yo changer na yo avis. Et bien que ça le pas na yo. Mais c'est quoi yo changer avis au fait ça la ndenge na yo. Sans me dire que non, mon fils, voilà, j'ai fait ceci, c'est là, voilà ce qui me reste, non. Au stade de bon côté. Maintenant, au Québec, sa maman n'a qu'à chaud, ngaï, au informé ngate, c'est quoi yo. Parti n'a pas été gali, pesangaï, et puis maman peut partir, ouais, que n'a pas besoin de compte final, après ça n'a pas parti n'angaï, na zona zala makam nanga gosala. Donc, oh, ya, c'est mauvais, au côté sangape, na simba ngope, mukolo zana ngo besoin. À récupérer. Faites attention à défendre. À Koloba, na Obombati. Maman, obi na lopango bateka mikate ya loso na kwa le place rachida ya mikate wa. Ouais, mikate. Fi moka takana za mukie boye kana deba sa famille na bango. Ya masasi akati. C'est quoi? O sente mwana mwasi wana. A sente lisano. Fi moka takana lisano ndoto mikie boye. Nini? Ya masasa sente siko ndenga nzana chaki ko. Na zo la vérité, o chaki mo la vérité. Soki papa teki lopango bongo zanda mbongo olo ngol tsese auta ate. Est-ce que c'est la vérité? Soki ngana ki kuna na est-ce que tu travailles déjà? Masasi. Azana vérité. Mais nous on a quoi métier? Tika nan. Yo ozo fungola miso bongo kwa. Non papa. Azoko kuna likap. Na kina benga mwana mwasi wana. Comme ça vous saurez que mwana mwasi ngo ye. Ye lisana ngo ye. Vérité. Ndakuna Maman qui n'est pas dans l'hôpital. Yaka oyo mutu yaka nano. Vous avez la souillée le pain au point. Maman yeyo. Wa binzo to ko vendre moi zeme. On simba zeme maboko to vendre ba na nzo. To bi place en. Mabala. Donc ko banda mbongo yo zoluka mbongo ya okene ulongolisa batize. Et puis ça c'est quand vous criez. Soit fait le pain ça fait engagé. Mais la tille peut le pain en hauteur. Hein, na hypothèque ndako. On a ko sauver maman ya bino. La tille le pain en hauteur. Tu crois que moi j'ai envie de vendre cette parcelle? Moi, je pour la seule hypothèque, je suis un bon ami de Banda. Vous avez tout comme on dirait, tout ça, le pain, on va aller. Bandu si c'est comme ça, tout le capé à Yombo. Aux autres, il y a un thème à Tata, Yoba Pesa, mon connu au salon Pesba. Ok, au Kumbara, la Banga, mon sous aux yeux et l'angoa, et on colloque la bâtiment comme on a le sous Babi Missambo. Non, c'est-à-dire que c'était qui t'amène des beignets, c'est ça? Comme tu bâches de beignets et tu dois déborder. Donc, nous sommes quand on a mis 4 c'est elle-même qui m'a mené des beignets avec des pilipili. Il y a qui me s'en classe. Il y a qui la place au bout de la botabana matin, hein? Ok. Non, comme on vend des pains à bino bien, bazo foutre l'eau classe, maman, on est comme un place, va nous cacater. Nabi c'est maman qui n'a pas cacaté. Na promet bila osala na. Azali awazana ndakute. Yé pas azana no simana biso bon siko yo. Ko botra mzana ndakute. Odigo ça tu vois. Ndako fanda kande wa garantie ça la rato, il se passeport, se dit pas ko ba fanda la. Et puis comment l'andana na sima pour bon la zone. Et ce qui est bizarre, c'est ça. Il y a ça parce que il y a moins peut-être au que yo mwana mukebo yo kene konongola zemi donc avant oyeba te ko ba précaution ya oboya ko zemi ozwa zemi siko yo ya kolande na sima po alongolise zemi okufa ale biso bala okanga biso bala ngai pona nga zemi wane ko ngati lokolo kolongolango te kolongolango te il fallait ozwa ba mesure no précaution bien avant lokolo osozwi yango na kokende ko benga mama na bino na papa na yo na yebisa bango okovanda ti okobota okobota mwana wana parce que so yeba ko mbelo kende kata na ba service ya naissance désirable ba kende okende kuna ba pesa yo mateya oyeba ndenge nini okokopanda po ozwa zemite mais sikoyo okobota obimisi mwana wana après nde okende na naissance désirable
bapesa ba méthode nyonso basalaka mpona kolongola zemi te soko kolinga mpona kobota noki te soko kolinga mpe okontinue classe no okontinue soko mpe okozela ti mpo obota lisusu oya kozela mobali mosusu bamesure eza ebele baméthode eza ebele okokozwa no bapréservatif ezali bapilule ezali yo mwana mwasi mobimba donc makambo nyonso wana oyebi na yo te ozokende kaka ngulu oya kotemela bato aolongola zemi epuis nazoloba wana mpe mpo na yo nazoloba kaka mpo na ye moko te mpo awa lokola ekomi boye ekomi zando bino nyonso bokomi kaka ndenge moko oyebaka ndenge ya koyeba place baservice ya naissance désirable ezali parce que oza susu mwana moke te mama bongo yo mpe mpo ene ozaki ata mosusu wana te soki nini yango ototanga wana makambo nango etali yo te ngai ezali accident esalami kaka bongo sikoyo ngai na yo tokokani sikoyo ya kovanda wa mama bongo sikoyo akende kofanda boyokasi bapara ne bakondima sikoyo azonga kuna epa na bango ekodépendre ndenge tokoyokana na baolela wapi kasi oza na chambre kuna mama chambre nanga manzanza basi aso ekotaka te o babala olukaki yango okozonga nano epa na bino abotisa bolingo oyebi so nabimisaki yo na makala mpona récupéré yo eza beaucoup plus mpona zemi oza nano nzo yango bien so dans le comportement mpona mwana yango récupéré oyo mpe makambo eleka kala olinga ozongela nalobi boye nalobi ya naza korécupéré mpona oza na zemi ya mwana ngalingi te mwana na ngai akwedi akende kobotamela na makala na prison po babengaka ye soko prénom na ye makala sobona récupéraki yo alors moi je ne comprends pas ndenge nini yo mpe na age wana ozoba te koza na zemi na age yo komi nango wana nga mpe nazocomprendre yango mpe comment comprendre yo nde mokolo nzoto kasi te mpo na nga kutu naza na kondima te ke neni ekoki koya lisusu vu age ya esengo akomi na age onga nakomi na nga nango nga kutu au contraire nakoma kopusa na ménopause justement nazo comprendre te ndenge nini ye donc otunaki médecin oyo nini médecin azoloba nini médecin alobaki en tout cas na ndenge ezaleli bongo na age onga nakomi nango malamu donc tout au long ya bamois nyonso ya grossesse il faut nazala kaka na contrôle donc chaque mois il faut nakende kaka donc makambo ako kolekisa 2 mois boye te il faut nakende kaka moindre likambo il faut nakende kaka komona ye donc il faut natikala sous surveillance ya médecin ti mokolo accouchement ekosala ça c'est important parce que vraiment na age nona ata vraiment nazobangela mpo médecin mpenza abendi nyama to yalobi kaka il faut nazalaka na ye mikolo nyonso bon nayebisaki oke nazo voyage te nayebisaki nazo voyage alors il faut mwana wana okengela ye bien na ndako lisano wana makambo ya kudwa wana ya kolonga bazemi na nyiko okango te ngosala voyage moko molai mboki bien okende vandako yo kota ndako bato kaka kofimba na fimba boye mpona bandako oyo mpona odokota ti oki ofanda na koyemba na koesabeleli kua asisa makambo ozosolola bongo bakota bafandi te batemi kaka opikami kola ya mtalalaka bongo nalobi yaya na ngai vraiment yaya ata kutu oyebi kosala sususu te ata okomi etulango ya solo wana mpenza yaya kaka mwasi oyo lisu na ndako oyo eloko ngo nini mpanga yo ozoluka epa mwasi oyo ou bien yo loko latelinga matalata otya yaya na biso wana atilo so kisu wana ekopola nayebisa yo okosuka ekopola oyebi nini oyebisa nano nga na yawa mpona mwasi oyo abimaki ebo yo mtoko décide tongo mtako décide yoloba nanga yo mtoko décide sikoyo mais tolingi ye te tolingi na biso ye donc tuna point de vue na yo mpo olinga nalinga mwasi
Il y a vraiment ta mission bakangi. Oye pe on a kyo bimisa zemize. Nakama. Ngai moi aussi. Et c'est moi et puis quand nous a c'est so bokilo. C'est mec okoni nanga pona ni. Mazo kama yo a. Et puis ça problème là. Ata olingi ngai te yo mto kolinga ngai te mobile nga mto kolinga ngai. Na bibi manke na zemi na yo. Leri yo kotika la pe awa so ngala longwe awa yo mto kozonga wa te mwasi mususu pe mto kozonga. Bon na ndenge na bino ba semaine ndenge to yebela bino seko kolinga ye pe te kaka. Semaine ko so ki azali ya bien na kolinga ye. Mais on le rôle yo azoke no kozwa zemi directeur financier aya ko kotisa na kata ndako. Voilà on a eu wote yangwana. Yango problème ma ko taliote. Yo ma ko directeur financier ngo yebite ngeza. Hein? Asa pas ko ta directeur na ngai. Na zo comprendre yo. Yo do tia yango. Bino msa bino ka ndio so mutani mwesi na ye kisi c'est ça. Mais so lo banana ba preuve. Preuve ni ya kisi sana ngo. Da ni ole kisi ndako. Et bien la kwa kisi do bien bien. Yango na lobi na mwasi oyo ya ngana kotika. So ba ba mususu okay na ndako. So pona makambo yo okay na yo ye. So mususu lobi na ngai. Na lobi na yo ngana kotika te. Ti mwa so ko bima na ndako. Yo ndo ko décider. Ngana ko décider. To na lo ka yo so ba ngati. Na ya na ndako no pona ko mbala yo. Ngala kosa mbala ite. Kosa mbala. Abi sio kosa nga. Akosi yo ko ya. Ebo. Ata ko akata biblia ko ngaba soki mwa sasa le kobo aza susu ya yote yozo kama ta. La preuve yo. So na namba preuve yozo. Lo ga yozo ba ngate na ke ozwa Josiah. Yinda sani. Total. Yenda kumsa. Boma ya vanda ka. Auzwa yende. Ne so oko kenda manga na tira ko ya. Mbeta mesa na nga. Lobi ka bo. Tiens. Soma kama mwana kwenye na mususu ndako na ngate oke ya. Yo kutwa. Na upese ka kombo ici. Na boto la pese ka kombo. Je te kama pamba. Kina zo vaji bu ta ndako bien. Nani ba mususu de. Donc na mboko so ninga moi c'est arrivé à yo kisi. Ni kutu balanda. Na zo voyager na zo kine ba Italie. Pourquoi Italie? Donc il peut Londres. En Italie, donc la personne comme à Londres, c'est une bonne chance. Ce qu'on premier ça tata ma passe mal wana ya basapato et ça a 2 ans il y a kate wana peut-être pas le problème il y a biloko do ça domine combien on ça wana ko ya kokena wana pour abi to no exporter ba biloko ya biso ya Congo awa ba tomate bandunda tout ça là il y a ça on à Londres na restaurant na bon zo on vend la Italie ku to récupérer ka ba poli. Papa, un taux sur la moquette. Ça va? Ben. Oui, papa, on a 5 ans que. On a une idée, c'est-à-dire que anticiper comme responsable. Bah, on a fait papa. On a au santé. Il y a eu des choses moi aussi. C'est normal, papa. Papa, mais comme responsable, comme mon colo. Les autres sont en train de tu as mal commencé. C'est une grossesse. Moi, je n'ai pas fait ça. C'est-à-dire que papa, vraiment, comportement, vraiment, c'est pas singaité. Vraiment, vivre dans base, moi, ça m'a pas plu. Papa, par exemple, mon colonel a retiré moi, c'est un qu'on a vendu pas, on a subi yogi sans que. To basali nga boy na basi vraiment na ngasi ko sepela na ngote yango na je me suis décidé que na longwawa na kende ko vivre et pas na ngamoko sina attraper studio de jepa ya Matambungu studio zaliwana camarade na yo na kozwa studio mais o edenga na fond ya démarrage que na pia garantie kuna ya 3 mois bongo na longa na tika yo calme na ndako yo. Justement, comme tu t'es décidé, tu as de laisser me faire ici. Si on veut vivre, ok, ça c'est ma maison. Tiens, c'est ça le problème. Tu n'es pas débrouillé, je n'ai pas d'argent à te donner. Débrouillé, on a 24 ans, je commence à louer déjà. Ok? Ça dit qu'il y a des démarrages. Non, je n'ai pas. Je n'ai pas demandé un démarrage quelque part. Je n'ai pas débrouillé. Tu n'as comme irresponsable. Tu comprends ça? Donc je n'ai pas l'argent de te donner pour le débrouiller. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, je vais décider. Je vais parce que je vais te le dire.
Comme ça, tu me laisses en paix ici. Je dois moi, c'est moi, là, au bout. Oui. Un numéro 20, hein? Oui. 20 lettres. Maman Bolingo. Maman Bolingo. Madame Bolingo. Enfant d'accord? Oui. Bon, lettre là. Azali. Non, Azali. Et où tu es? Et où tu es Japon? Japon. Mais yo, ça là. Je suis son mari. Ah bon, si c'est comme ça, bon, signé. Ah, il a recommandé. Il a recommandé. Signé. Ok. Ah. Bon, au revoir. Ok. Qui a voulu. Donc cette affaire est vraiment sérieuse. Essengo? Papa? Rassembler là-bas, la maman a bien venu soutien aussi à moi. Bilamba maman? Tu en as raté à mal, on a eu une voiture en place. Arrête d'attacher de soir fait là, qui tourne là. Je t'ai dit au rassembler, c'est tout. Je n'ai pas demandé les. La personne c'est oublié la question. Donc c'est mon voiture. Bonjour. Bonjour, ça va ma belle? Ça va bien, mon gâté. Bien. Bien. Comment bien? Qu'est-ce qu'il va? Comment bien, malade? Ça va avec mes effets, on va montrer. Il veut faire ma qu'est-ce que c'est? On va te m'appliquer mon problème. Bonne date. Ça va, ça va. Eh, ma camarade qui n'a pas bien dans ce billet, on y a son aïe, non? Comment il a bouté? Maman, oui, c'est papa. Ah, moi, je suis esthéticienne, on a suivi Jenny. Comment ça, camarade, nous, on a comme ça qui n'a rond-point. Ah, bah, t'as un ami, tu vois. Ah, oui. Il y a tout à l'heure. Comment il a mis là? Comment ça, ça y est, il y a super lema. Oh, papa, ce qui m'a expliqué, c'est que ma caméra n'a pas gagné tout y a fait. Bah, t'as un ami, c'est un ami, tu vois.
bakanga na bobe ya nani. On va voir ça. Hein? On verra ça après. Kasi vous taillez finalement na so comprendre ce que vous dites. obimi te ozokata kaka oyo makambo tosololaki esi nayebisaki soki nayebisaki kaka lokola moko ozokoka te nga moko kaka nakozobela mwana na kotumba ngo kaka mpo na kokoka te kofana omoni ka médecin mpe auti kolobelanga kaka lisusu lelo mpona makambo akenda silikaka te epuis nde azalaka toujours kaka kokende epai na ye bon tala kaka nako kolinga te olingi kotumba bilamba kotumba ya yo moko kei otumanga ndenge nasi nayebisaki oke bilamba wana nalingi komona yango te parce que so nazomona yango ezopesanga attention epo mpe maintenant so ozomona nausée yo yamikam nini yango banausée kozala epai na nga moto naza na etat oyo médecin mpe ayebisinga alobi eza mwana mobali nakotaki na échographie lelo c'est sûr nakopesaka kombo asemei monzele lokola mpe azotungisa yango mpe monzele ekoki mpe ete basi ata mibali lokola mpe ata mwana ntango mokanda wana boniko yo mpe moto oza likambo nini yo soki oza na kanda osalaka n'importe quoi oye biloko ozosala wana eza malamu te soki bato bayina nde oki yo mobali ozotia makolo boye na mesa na bakolakisa bato nini eza bien te mpona mobali yango abosani makambo to me yeuti na Londres soko na nini otanga bien soko na Japon yo mpe babiti yango na kutu nazoloba soki ozosala bakanda osalaka n'importe quoi lettre depuis quand yo ofungolaka balettre nanga lettre bakomeli ngai bongo ndenge nini yo okomi otanga balettre depuis quand ezokama lettre yango makambo nini yango ils ont créé, ils ont inventé, et quand il tombait, ça tombe du ciel comme ça aujourd'hui. Donc tu ne connais pas ça? Tu ne connais pas cette histoire du Japon? Oui, bien monté? Hein? Mais expliquez-moi, tu peux m'en dire. Expliquez-moi, Nini. Ah, combien tu commences dans la carte? Vous les avez yoto yoté. Bon, mais vous avez été? Il y a ça. Ah bon, je suis bon, mais bon. Yoto gars. Hein? Kodi nazo comprendre. Vous comprenez, il faut comprendre. Bomengo, bakomi la katikuna Bomengo, asali aventure, il fallait que tu yo za calme, si on veut que kuna abali comme j'ai mo boakene na Bruxelles. Faut vrai. Et ça yango to yango te. Tu connais pas ce que na yebi na ngango. Ah bon. Donc tant ko komela mukanda ke olembi ngai na za na mbongo te, okena mbano mususu na mboka na Japon, ezali lokota. Kwiti na kama kayo mobile langa ozala kaka soki problème nazo kama ça j'ai décidé et ça la différence tu n'es plus ma femme c'est tout donc yo zala kaka ni nzazo mukanda komaka oyo komaka okomela ngai ke na lembi yo na wa susute na kena ngana voyage kasi so na komeli ka komeli ko na makambo ngana yebela ki oti bon ezala lukuta hein ezalaka soki ovali lokola mwana lipasa soki obimi boye ozonga boye okute oso ovimbani okomi boyebona moi je jette des papiers c'est pas ça. Ok na yo, ok na Japon avec ton homme, au Bandafi na yo, je suis chômeur. Maintenant je ne suis plus chômeur. Aujourd'hui nanda. Oh na comment il faut la kanda. Auto reconnaître au moins. Et puis tu es parti. Moi so yo tola ko bimana ye o PDG na bino za ko bimana ye oyo kenda. Ça de peur ba bengani yo na musala yango na ngapela ko melaki obongo pona kanda. Bongo siko kanda wo to ba keza en considération. Tinga biloko. Pour l'instant terminé. Oui, va bien. Terminé ya. Okende. Ozasonda una ngate. Terminé ya. C'est fini. babengana yo na msala pona mwana mwasi wana okende kozwa yango na ngape na komela ki lettre wana pona kanda bongo siko makamana ndio ngolo na tuli na lexida na tuli ha j'ai des femmes moi mon babelate babele mona kiete ngai na yo na tuli on na tuli
C'est fini, hein? C'est fini la blague. Ok, hein? Nous bimokei. Tu vas foutre le camp maintenant. Moi je joue avec le papier. Je garde le papier moi. C'est fini la récréation. On n'a pas la caution de récupérer. Bonjour. Bonjour. Ça va, Bodi? Est-ce que la bengue fait battoir? La bengue fait battoir? Je demande si ça va. La bengue fait battoir? Yo, et là, on est au Kangana, au dos, le Kangana, d'autres n'angaïo. Et là, on est au dos, le Kangana, d'autres n'angaïo. Olingini. Olingini. Yo ne si quoi, peut dire qu'on va la tienne en dab. Pour yo lingingate. Mais il y a bien un Zakaka. Nazaka, moi, c'est à quoi dit. Peine à ma banane. Ozoyo. On s'est dit ça, là, on a été. Comment il y a un yo. Chérie. Chérie, on a tout arrangé. Chérie, Boli, ma chérie. C'est mec mon zélo. Écoute ma chérie. Bongo yo pe bana elo ata kutuna kei ata kutuna kei na yo yo monzela muto kosimba kangate ozo dope kula cha kosimba la ndo elo eke longote pendant aussi kate so ino Nicole kofi ko mona ngama be pendant na la bi kosimba ngate ko osimela ngani ya ka mo bien yo muto ko mo sa kutina ndako ata mkolo moko ti ata Betty, ndeko ndongese Betty, esi Betty. Mama nangayo. Mais Simba chérie là yo, ça ne coûte rien du tout. Pour docteur ça qui ngale na tibika. Tu na ko sale mabena ndako. O sale mabena. Na sina bishongo ngebe Simba chérie yo wana ye. Simba ibokena. Ya. Na zaiko le bangano ni nozo tila ngate. Oyeki mwana matoi chérie. Breve ngwe. Epuna yebisa yo ngana zaki na ngaka madi na eto. Ngana yeki leki ya kwedi. Yango na lobi na yo. Omoni suka na. Ndeko otikala ndeko. Oya sa yeki ekoba otikala ibanda. Eko ba on e pona ka pe biloko ça la ka. Ça la ka bon o et le moyen yo na bakulu lelo wa boni soni bando soni ba soni na ga zemi akwedi na obota peka mwana kwedi kwedi e baka bien ata longo ya ndako na kei kwedi mwana ngana ko bot okozwa yete bon na mona yo zo ya kaka peta na kaka mwana zemi akwedi ko za mukanda yango yo mukola yako lukayo na ndako yango mukanda ko makati na baba kuna yo sala ye baka bien ke braza donc ça fait 3 fois ba kwani mukanda ya Japon mukanda ya yuti na Japon il va aller mususu oyo ya mbongo ya sanya donc mais baka bien yo vous les financiers organisation du mbongo comme ne pas ça mukiliayo nikamata ikene libela sikolo la kabeli yo ye kena yo maintenant c'est terminé hein blague société. La récupération pour moi, mais pour l'instant, c'est fini. Je vais bien sûr, on a beau type, comme là, mais rappelez comme on a été au ya, au mois, au consommant. La ndambo za la pati yo. La ndambo za la pati. Ngabe na tulache na kutula pete. Ibilo ko lo kotanga wana. Tikala. Mbala ko lo kotanga. Ko mona yo lisusu te we. Awo ya mo kanile pa na yo.
Et Kangela. En tout cas, moi, ça m'a encouragé. Yanga na zolo batango nyoso. Olingo okatama ni soka na biso. Non mais c'est fini hein. Pour l'instant terminé ma belle mtete anda boy. Kangale mutema. Tumbolo ga makambo zoko kate banda butu mbana lalite to ke hôpital boy ba complication ka. Kwa masasi ba mama bazozo bazeme yembo kwa masasi soko pesa basi bazeme finalement ndako mosuki ndenge ni bayibi. Kata zapi na courage. Kasoko uvana ndamo vani masasi yaka na tela na nini? Na chambre wana saki. Ndio ngaba caprice simba ngate Saki yela ngana musaki wana yanga saka mena ngaba wana saki moko na tena bila mama mwana mwana. Tena courage ndenge wana. Kulemba. Nipona ulia poto tena kupezele. Sana mukito kaningana lali tena mutuna yako pema pe. Bana na kuti vaji ko pema malamu te. Kama mutena. Wewe sio Eba dogo ya obete ya gazon wana nga kota ngate lo obete ba gazon wana. Azolo ka pasi kwa sala mwana ko. Bodi usaka makamukina. Kukanga mutima mama ebo kukene kubuta. Yeye bisaba pata komo keni. Mwana na bongo ngana ina ngira pota obota te balinga ko memba ina pota obota te. Bongo bota mwana azwa ngate. O sentir ngasi ko na ye. Ngana papa te o papa ba monna ka ngana papa te Quoi? Hein? Bien. Je lui dis que en tout cas ce qui moi n'a pas tant besoin de moi n'a pas fait na pesa kombo na yo pour que wana ma union sociale singaye. C'est ton enfant, on peut ça comme ça yo. Mais tu donnes les noms de tes amis. Ma. Koliga sinazuke na yeye. Ma simba na lusaki kwa masasi. Prends le sac, non? Vous avez ma comprendre. Vous êtes responsable. Je suis homme mais tika pe kole misazo ngana zana makasi te yuko singa na makasi kwa mayo batu bibale mu ndala pe na courage vous êtes responsable bon kwa dina kena nikotika yeye kochoba unyi wana te si tuko beta gazon na bozo boli kama gazon so moni malamu to tikali to tinga moko na yeye tukeni msimba ta oyo quand même nazo mona mbali nazo tana wa mona mbala bota kate mona go bota lola yete. Papa, dis-moi un peu, si ce qui moi n'a pas botami, encore peu ça comme nini. Mais non, il me moi. Non, c'est-à-dire que je n'ai pas l'expérience en matière de nommer. Alors, on peut si vous moni, si vous avez un cavalier, vous allez assister à vous. Puis c'est bon, comme ça tu te défends, c'est tout. So par exemple zambali na kopesa Adam Vama. So pesa Adam Vama. Camarade hein? Bien na petit chéri ngomi si possible. Ce sont tes amis, moi je n'ai rien à voir dedans. Pourvu que vous battez moi en bien. Ah oui. C'est tout. Ko. Omoni ndoki. Fanda na soli comme nous, il est là où il est. Ce n'est pas possible. Moi, quand je suis moi, je ne peux pas. Je n'ai pas essayé de Koko loba soki likambo lobi yango mbala moko ngana naza na place nazobima loba mbala moko nangi te otika nga boye nani yango atiki hein bozima kofi akufi ndenge nini ko loba pe rapide ko bato bazwa soki ezala ya solo te namona pe akufi bango mibale mwana nini Bueno, vale. Jambe. Wakenya kusema nyuma.
Mohamed, yo, ta. Bokilo ya kuna mwati na yo. Bon, bokilo kunda hivi ndio c'est fini. Sasa mwati na yo. Na zote yo kuna. Papa, barake soki moto akosala mabe mitango akufi deja tolimbisa ye kaka eza makambo mokili kaka. Je m'inquiétais déjà l'état azaki nango wana age wana aza kaka mama na biso ata se mabe tolimbise kaka moto mosusu azalaka mpe bayebisi likambo mpe oyoki nanu mpe ochange mpe caractère me mama bokoli bandenge nyonso balobi nyonso Calme-toi, deux interventions, il faut te continuer. C'est là. Dans chaque chose, il y a une référence. Et la référence, c'est la prémisse. Gaï Nazali, consommateur, awa sur le terrain, la prémisse. Yaka na 2 congélateurs, moko plein la prémisse. Et puis Zonga 30 minutes après, Komona Masanga Oyo, les autres se consommer sur le terrain. Je vous assure, c'est la prémisse. Kaba bouteille monsieur c'était on est l'équilibre vraiment santé somme la moto et bâti omeka omeki okibu prémisse oyo ata likolo ekiti na se sekele na yango babomba na coffre fort tokendaka na bawenzi mboto na mayanga etekamaka ndenge moko te nzombo na ngolo etekamaka ndenge moko te donc ekeseni prémisse ezotekama partout ezomelama partout bon tokoloba ndeni mpo bacomprendre. Côté vente, la prémisse, en tout cas ceux qui vendent la prémisse, que la terre cette fois-ci ils vendent même plus que ça, plus qu'avant. Pour le moment, tout n'a pas barman, je pense que c'est ça. Bakoye que et le côté mon ami Nicolo ils a dit prémisse. La barman, j'ai dit la barman parce que on dit bah il y a une situation de vente mieux tout ça dans ma migonneuse. Ce que tu kangi bar na biso, misu na ngai bosser ça na ba casier à prémisse. On a le nombre de on a la prémisse. Donc on a mélange pour la goût. On y a bien, on méli, on qui goût a bien, ok on l'a bien, le vinaton on l'a mouki bien, ok moussala. J'achète 25 casiers. Exemple lundi, dans 3 jours tout est parti. Les mercredis, j'achète encore 30, ça part. Vendredi, j'achète encore, ça part. Parce que ça marche très bien. C'est la meilleure bière dans le monde. Sekele ya musala. Sika ya sekele. yokolukaluka kaka mbongo bisengasengela ntango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bilekalekaleka ya pamba bilalelela ezangi ntina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo minene alandaka nzela se moko kasi yo makolo mibale kaka
olingi banzela zomi